Vie bato bazo comprendre te. Ko réussir les années. Ko réussir les até ko koma kaka ndenge bato nyoso bakanisaka. Ko koma na volume muta koma na vie, ça c'est la catégorie à charge pesa melaye. Maintenant ça se comprend. Il faut expliquer à bato tout là. Bato bakanisaka ko réussir vie. Faut somba banda ko belé, faut somba mituka, faut zala na ba voyage belé nde réussir vie non. Ko réussir vie ko zala locataire somba nda ko te ti okufi, mo réussir vie. C'est yango nazo betelo schéma au kolisi bana na ndenge kolisi bana na salaire na yo ya muke wana oye koka na ndenge pesa mela yo au mona poza na bana na muke salaire na yo ezo simba pe na mwasi na bana na bandeko bayaka kotala yo ozo zo bénéfice que zo pesa bango pe bazo ke na babinde ko na bisa zande ko malamu mais na miso bato bonga te mais pona ndako na yo kimeza bana pe ba koliti okufi koko mozaki locataire oso manda kute me batutu balelo na petit po kolisi bana à partir de kokola ya bana na affection lingaki bango nde bafungwa mite batu bakansaka po tia bana lese na vie foza na mbonge belo tia na banki po bakola combien de bana ba patron batinde bango na ba via lokumu me bazonga na ba drogue ba beba pe bakufa avant par rapport à bana ba bola bakola na manka mais na respect na papa pe bakufi bien na bité sur zola na schéma église nde muté tenga miso na matière ko pesa vie privilège na bato bazwa na contre ma pasteur te na za contre matière o balobaka o nzama tinda bango te bango balobaka po na sengwa miso nde ba mona miso ko sanga na mona na ba verse na kumiso njo ndo penga rien na komona mutali papa na tindike si manjo za na mbonga ofuta tike malamu schéma vie na te ça se comprendre et bela bataille ba comme na système miso so nya o na verse na voiture na église te même pas personne qui tient le kumu so na voiture nde qui tient le kumu so na li papa faux mutu or faux na vie mona mutu tout normal église eza place ba tutu ba yaka kotika mikumba po nzamba pesa solution mais église eza place teke passer so katali na miso na ndoka bola bandini oyo za na li papa ba yambo na pasteur te le canon intercession ba délivrer yo oyo ba verse banda zelo banda kala mama super le cas au moins mutu musa yaki avant le za na li papa na tricot oyo zonga na sima zela nanu kana ba bizela yo zela yo le capa ba faire ba te ya nanu yo na zo manu ba vérité combien d'églises les misi ba tuko sambela partir la matière kwata ba tutu ba lingi nzambe mais ndé télé l'église qui misi bandini yango tolé peut-être rattrapage et simba te yaka obebi so bebi sa te ngate mna chako na mukili ba chabiso soko cha soko fouté na terrain ngam te no peso faute te koti mto peso faute comment nga jeune peso faute place ba chabiso ko cha na te so comprendre schéma te yarba tu na vrai ko cha mtu mona hésiter via mutu so comme la ba difficulté ça yete soko moni mutu na yibi avo finge mu yibi telaka condition mais mieti comme na suka mu yibi asengi ba pied ete bata banyongone baboko futa mokate tungisi bana baleli ayi bate tika eko